balingami kat na nkolo shalom tobondela natondi yo nkolo na komisio na ndengo permettre ete toyeba lisusu kokutana na libota na yo na nzela ya ba image pona koyeba na kote ya bango sango malamu na yo bible lobi bapunzamaki na molimo mosanto nde tindaki bango baloba tina na nzambe pambola bana na yo bisika biso bayali pesa tia maloba na monoko na ngai po ete yeba na kolendisa kondima na bango pe na tiki ngonga oyo na maboko na yo pambola yango na kombo na Yesu amen. Mateya oyo ya suka toteyaki bino tobolobaki tina na bénéfice ya lisekwa na nkolo. Lelo oyo tongi toloba tina na bénéfice ya ascension ya Yesu Kristo pona biso ba Kristo litomba ya bozongi na likolo na Yesu Kristo pona biso ba Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur, na Matthieu 24 verset 50 à 53 na tangi bibelobi, il le conduisit vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fit enlever au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans les temples louant et bénissant Dieu. Bible ezotal sabiso na makomi oyo. Yesu Kristo tango asekwaki. Asalaki 40 jours na mokili. Na 40 jours wana ateyaki baye kolisi le royaume de Dieu. Alakisaki bango ba preuve oyo ezotalisa ete asekwi ya solo. Asalaki yango pendant 40 jours et tout le monde on a kata Bible, ça qui va apparition en ndenge na ndenge. Tout le monde on a kata Bible. Mais au 40e jour, Yesu a netolamaki, c'est-à-dire azonga ki na likolo bisika e utaki ye. Bible zoloba Yesu azonga ki likolo na kobomba mate. Azonga ki likolo triomphalement. Azonga ki likolo na miso ya baye kolina ye bazalaki ba témoin ba monaki ndenge Yesu amataki akei likolo. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible zotalisa biso et que Yesu tanga amataki likolo, amataki na miso ya baye kolina bazali komona ye. Bien-aimé, c'est au na Actes des Apôtres chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 9 à 11. Actes 1, 9 à 11. Bible lobi. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et il nuait les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu montant au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, na passage au Bible biso que Yesu nenga mataki likolo ezo lendisa biso pona koyebisa biso que akozonga ba ange balobi ke ndenge bomoni ya mati likolo na lolenge wana pe bokomona ye akozonga oyo amataki ezalaki Jésus Christ na nzoto amataki. Bien aimé, de la même manière Yesu wana peye akoyeba na kozonga kaka na mabele oyo akozonga ka lisusu. Bien aimé, le fait que Jésus akenda aozonga nazo lendisa yo Yesu akozonga kolanda bato baolo bateki akenda kozonga te akozonga. Et comment ma kakoya ayaka et comment ma kakobota mana libumwa moseka abota mapeka kabongo ndenge pe Bible bien so akozonga nazo yebisa yo ke Yesu akozonga. Bien-aimé dans le Seigneur, na Marc 16 verset 19, Marc 16 verset 19, Bible zoloba le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu.
Yesu aza wapi babi tangu Yesu anetolamaki tangu Yesu akendaki na likolo akende n'importe où na likolo eza munene la sphère de Dieu eza munene mais Jésus-Christ balobi avandi na loboko ya mobali ya tata. Il est assis à la droite de Dieu. C'est la position que la Bible nous donne. Nazui la droite comme une position. Bazui comme une position. Il est assis non pas à la gauche, mais à la droite du Père. Jésus est la force de Dieu. Il est assis à la droite du Père. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Tikana ebisayo na Acte chapitre 7. Acte chapitre 7, le verset 55 à 56. Tango balingi ba boma diacre Étienne. Babi que Étienne amona ki likolo fungwami. Petanga moi likolo fungwami. Amoni Yesu Kristo pe akokai ko bomba te ganga obi. Na moni mwana na moto avandi na atelemi na loboko ya mobali ya tata. Atelemi. Alléluia. Ils en attendent Yesu vandaka, ils en attendent Yesu telemaka. Mais azaka à la droite du Père, mais des fois vandaka, des fois telemaka. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Yesu aza à la droite du Père. Et Bible dans Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, le verset 34 à 35. Acte 2. 34 à 35. Bible lobby. Car David ne peut monter au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Pour nanini Yesu avandi na loboko na mobali ya tata. Avandi na loboko na mobali na tata po ete tata nda yebisi ye mwana na ngai vanda na loboko na ngai ya mobali. Avandi na posa na ye moko kaka te mavandi parce que tata lobi na ye mwana na ngai olongi etumba obundi makasi sikoyo vanda na loboko na ngai ya mobali zela sikoyo ngai nazwa banguna na yo na forcer bango bakoma escalier na yo bakoma marche pied na yo bakoma escarbot na yo bakoma bakoma escalier na yo bien-aimé dans le Seigneur. Jésus azali na loboko ya mobali ya tata na lola. Parce que maintenant tu as sûr au vu il y a ba verset au nom tu copes ça. Alors maintenant parce que Jésus est au ciel, il faut to yeba maintenant. Azo sala ni na likolo, asala ka ni na likolo. Est-ce que musalo azo sala? Eza na litomba po na biso ba Kristo? Oui. Mosala yo so sa na likolo eza litomba po na biso ba Kristo. Aza misala ebele azo sa na likolo. Menga na matia na nga lelo na ko relever ka 5 bénéfices. O to sa na yango na mosala o yo so sa na likolo. Premièrement, nous avons un avocat auprès du Père. Bien-aimé dans le Seigneur eloko liboso tozali na molobeli. Tozali na molobeli na biso liboso na tata. Toza na avocat na biso liboso na tata. Soki Yesu akendaki likolo te, yo nanga tolinga toza na molobeli te, yo nanga tolingaki koza na avocat te. Totanga Jean chapitre 2 verset 1. Bible lobi. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ est le juste. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible Zoloba était tout ça la lisumu te. Mais ce que ça lié que moko na biso ça lisumu. Yeba était toza na molobeli. Yeba était oza na avocat. Avocat na liboso na tata. Avocat ngo komo na Yesu Kristo, ye azali moto na bosembo. Bien-aimé dans le Seigneur, tikanga na yebisayo. Bazo parler si ba na verset oyo ba présenter Jésus comme avocat, ba présenter comme avocat par rapport au péché. C'est-à-dire na mabunga oyo zosa mabungo ekomelaka yo. Ba quelques erreurs au salaka sans le vouloir. Bien-aimé dans le Seigneur, ozalaka na avocat, oza perdite, oza na mutu a défendre cause na yo, comme on est à Jésus-Christ, a sauvé yo du péché,
mais azali lisusu avocat na yo pona kolobela yo na makambo nyonso oyo obungi nzela liboso na Nzambe. Aza avocat na yo. Etikanga na yebisa yo. Moto babengi avocat. Musala na ye ezali ko représenter client na ye. Alobaka na place à client na ye. Parce que ye ayebi mibeko koleka client na ye. Ye alobaka même langage na ba zuzi ya ba cours et tribunaux. Bango nyonso batanga yango batanga droit moko. Oh bien batanga droit moko. Batanga pe ba loi moko. Donc ba na langage na bango ba se comprenaka entre bango. Oh bien aimé dans le Seigneur. Tikanga na ebisa yo. Yo ozali na molobeli na yo na sete mais na likolo e molobeli wana kombo na ye Yesu Christ. Bele na ebisa loko moko za motuya. Liboso na Nzambe balobeli baze belete molobeli ezalaka moko Jésus Christ. Parce que moi nde tozali ana mokili. Mboka na mboka a organiser o babenga baro na e baro za corps professionnel ya ba avocat. Baza constitué en un corps babenga ngo baro. Chaque pays dans le monde eza na baro na yango. Et pour kota na baro, ce n'est pas n'importe qui a kota na baro, mais il y a des conditions. Il y a des exigences, il y a des conditions. Entre autres, il faut la licencier en droit. Chose en licence en droit, tu causes à membre baroté, par exemple, pas dans la République démocratique du Congo. Mais en dehors de ça, il faut satisfaire à d'autres exigences. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui satisfont et il n'y a pas besoin de satisfaire. Alors, il faut satisfaire bazo kota na baroana. Bien aimé dans le Seigneur. Mais na lola na cour céleste biska nzamba za biska basambaka na baro ya lola eza pe na ba condition na yango. Mais nazo biso ke na baro ya lola il faut poser la avocat, il faut remplir ba exigence. Voilà ba exigence bien aimé. Oh, il faut remplir. Non, on peut ça au Kandam. Non, on peut se ministère. Première exigence, il faut moi, Nanzambo, fils de Dieu. Oui. Jésus est fils de Dieu. Ngape est fils de Dieu. Yo pose fils de Dieu. Oza fille de Dieu. Na critère à liboso. Bisognos toza à pied d'égalité. Tokoko tozali partant. Deuxième critère. Il faut une victime expiatoire. Il faut la moto oyo. Okufa pona masumu na bato. Siko wana bien aimé ngana kufa pona masuma batute na ko kufa ka pe pona masuma batute yo kufa pona masuma batute ko kufa ka pe pona masuma batute ato ndimi obi bonga siko bobaka ngane kulusi fona kufa pona masuma batu ezande okoko kufa ofele muta ko kufa pona masuma batute. Bien aimé dans le Seigneur, Abraham kufa pona masuma batute. Abraham, Élie a koufa pour namasuma bato. Bien aimé dans le Seigneur, Moutouté, bon, bien que Élie a elle enlevé. Bien aimé dans le Seigneur, la seule personne où elle est victime expiatoire, Ezaka Jésus, même Étienne, Azaki martyr, ma koufa pour namasuma batouté, a koufa pour na criolité, Azala persécuté, ma koufa pour namasuma batouté. Un autre critère, même que critère on a éliminé, bisotiki à Jésus. Un autre critère, il faut la souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Bien aimé, le seul souverain sacrificateur selon le Melchisedec est à Jésus. Donc, wana yonanga toza éliminé. Un autre critère, il faut la capable, parce que chaque avocat doit être capable de se déplacer et à se déplacer, pas kende na cour, ton tribunal oyo. L'affaire doit être appelée afin de défendre l'intérêt de son client, afin de plaider, de conclure. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si bien aimé, cour Nzambe Zakanalo, la présence en Nzambe. Si la seule personne, oya kota pas vendre la présence en Nzambe Zakaka Jésus. Si on est un avocat na yo, na que ne ressemble na lola, on perdre affaire na parce que non na koma na lola te. Bien aimé, non koma na lola te. Tika na biso. To Zakaka na avocat moko. La cour, na baron près la cour céleste, bien aimé, il n'y a qu'un seul avocat, et le seul avocat c'est Jésus. Au boyi Jésus, au kosambwa, parce que les kambunayo, et cause nayo, et cause la bien défendue, au ko perdre, et ta place sera en enfer.
Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un avocat. Ça, c'est un avantage. Kozana molobeli. Yesu aza molobeli na yo. Yesu a molobeli na ngai. Kobanga te, kolenga lenga te. Ozana molobeli na yo. Molobeli no azana lola. Molobeli no Yesu Christ. Yesu est le seul avocat, l'unique avocat qui constitue le barreau près la cour céleste. Oh bien-aimé, Jésus a qu'à défendre des causes na yo malam. Personne ne peut défendre ta cause comme Jésus. Parce que Jésus a émis la loi. Il est lui-même la parole. Il dit, je suis le chemin et la vérité. La parole a été faite chair. C'est Jésus qui est lui-même la parole. Donc c'est sur base de la parole n'est à qu'on défendre des causes. Alors que lui-même il est la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est ton avocat. Jésus a toutes les preuves à ta décharge. Azana ma preuve nyonso, ana bilembo nyonso, o ekotalisa ete yo osala mabete. Azanango. Azana bilembo nyonso ezotalisa ete yo osala mabete. Ou bien osala ka mabe, mais mabe anesi ebeta maka na bomo inaye, na nzoto na esi la croix. Bien-aimé, wanyo ça bilembo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire Yesu akoki kosamba pona yo malamu, akoloba malamu pona yo koleka moto nyonso. Yesu aza molobe no koleka pasteur na yo. Yesu molobe no koleka pape, amolobe no koleka prophète, amolobe no koleka diacre na yo, amolobe no koleka bishop na yo, aza molobe no koleka archipape, aza molobe no yo bien-aimé koleka mobali no koleka mwasi na yo, bien-aimé molobe ya malamu eza Yesu Christ. Deuxième bénéfice. Bénéfice ami balezali l'effusion du Saint-Esprit. Boye ya molimo mo santo. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2, versets 32 à 33. Acte 2, 32 à 33. Bible le dit. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Bien-aimé dans le Seigneur, ce tokeyi, dans Jean chapitre 16, verset 7, Jean 16, 7, Yesu aïbse baye koina lobi na bango, ezali malamu, ngai nazonga na likolo. Parce que ce ngano nazongi te, consolateur akoya te. Mais ce qui nga na zongi, ne na kosima bozongi na ngai, na kotinde la bino, mobondisi, consolateur. Alors bien aimé, tant que Jésus a quitté sur la terre, mobondisi, consolateur, tout pour le Saint-Esprit, a quitté. Mais Bible lobi, tant que Yesu a mati na 40e jour, tant que Yesu a mati na liko na 40e jour, il a pris 10 jours au ciel. 10 jours au ciel. C'est aujourd'hui, depuis la résurrection jusqu'à Mkola Mataki 40 jours. Mkola Mataki ti Mkwatine Molimo Mosantu 10 jours. Après donc ça fait 50 jours. Bien aimé Aki Kotinda Molimo Mosantu. Pentecôte qui veut dire 50. Atinda ki Molimo Mosantu. Après 10 jours, il y a beaucoup de na lola. Oh bien aimé. Ce qui est sur mataki na lolate, ce qui est sur kende na lolate, ce qui est sur connaissance qui ascension te, molu mo santo pe alinga ki koyati. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible lobi, yewa tombwa mi na loboko na mobali Yesu Christ, élevé par la droite de Dieu, azui molimo mo santo na maboko na Nzambe, azui molimo mo santo na maboko na Nzambe, pe atindi yango na ecclesia, atindi yango na mokili, atindi yango pe ba yekoli. Bien-aimé, nde yango salaka kete mokolo ya Pentecôte ya. Soki Yesu Christ akenda kala azonga kala likolo te, to ingaki to yeba Pentecôte te. Pe atindika molimo mosantu ya pamba te. Atindi molimo mosantu aye na badon. Apesi biso makaba molimo. Apesi biso ba ministère, ba prophète bazali, ba docteur bazali, ba apôtre bazali, ba évangéliste bazali, ba pasteur bazali, ba don ministériel wana nyonso et pesa mela biso po ete Yesu akenda likolo. Ce qui a kenda qui te koyate, badon la parole parler en langue, badon la prophétie, badon la guérison, badon le discernement des esprits, badon la parole de connaissance, badon la parole de sagesse, badon la secours. Tous ces dons là, nous l'avons reçu
pas parce que Jésus Christ a kenda lola. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Jésus Christ a kenda ki lola te, tu ngai tozua makabo o nyonso te. Ce que Jésus Christ a kenda ki lola te bien aimé, makabo nyonso ngai ko komela biso te. Ce que komela biso, ce que tozui yango, c'est parce que Jésus Christ aza na lola, aza à la droite te dire oh bien aimé, ça c'est un avantage. De lui ko la question Jésus kenda na lola te l'église aussi et ngake botamate. Parce que l'église est beautement qui me la Pentecôte. Si la Pentecôte a eu lieu, c'est parce qu'il y a eu l'ascension, parce que Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'il y a eu la Pentecôte et par conséquent, il y a eu la naissance de l'église. Troisième bénéfice. Troisième bénéfice, c'est la préparation de place dans la maison du Père. Yesu accueilli ko bongi, c'est la biso bisika na likolo et pas inatata. C'est au Tangina, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Verset 1 à 3. Jean 14, 1 à 3, Bible lobby. Que votre cœur ne se trouble point. Plutôt que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nama komi oyo, Yesu azolobela biso, que accueilli azo kende pa tata azo la kabiso azo kende pa tata mazo kende ko sala nini alobi azo kende ko bongisela biso esika alobi bivandelo bizali mingi na ndako na tata bivandelo za mingi pona ni parce que yo za ne vande longa na ze vande na ngai moto na moto aza na ndako oya ye aza na demeure na ye Yesu alobi akei ko bongisela biso esika. Bien-aimé accueilli ko bongisela esika accueilli ko bunga ta accueilli libela te. Alaki 1 accueilli ko bongisela yo esika. Oh bien-aimé ta musu tata na yo bongisela esika te akufa. Ta musu mama na yo bongisela esika te akufa. Mais Jésus Christ accueilli ko bongisela yo esika. Elingelo baete la terre n'est pas notre patrie. Notre patrie c'est au ciel. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tikanga na yebisa yo, Yesu akei ko bongisela yo esika, aza ko aménager esika pona yo. Alobi akei libela te akobongisa, pe tango akosilisa kobongisa, akozonga pona koya kozwa yo. Akozonga pona koya kozwa ngai. Vina biso kosila kana mokili oyo te. Vina biso ba Kristo bien-aimé kosila na mokili oyo te. Kokanisa te que mokili oyo c'est la fin. Ngo Jésus a dit si seulement cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oui, nous n'espérons pas en Christ pour ces siècles présents. Tous on dit mais Jésus Christ t'es bien-aimé pour na kaka vie c'est awate, mais il y a une place qui t'attend. Et ça ndako moko baza ko bongisa pona yo. Bien-aimé Yesu akenda ko bongisa. Kanisa banda kende c'est plus de 2000 ans. Yo moko siko imagine toi ndako ngo kozala boni. Bible bi eza makambo e matata na mitema na bisote. Et ya ata na mayele na bisote makambo oyo kolo aza ko bongisa pona biso oto ko kuta nango na lola. Eza wolote, eza palata te. Pourtant Bible zoba lole tongama na wolo bien-aimé tongama nango na wolote. Baloba quelque chose semblable à de l'or. C'est-à-dire ekokani na wolo mais eza wolote parce que lui ne pouvait dire les choses qu'il a, Jean ne pouvait dire les choses qu'il avait déjà vues. À mon logo moko ya jaune loco la wolo, mais il m'a semblable à de l'or, semblable à du cristal. Moi tout ce que Jean voyait c'était des choses semblables. Mais ce n'est pas la même chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a tenu ko bongisela esika. Akozonga kozwa yo. Parce qu'il y a la pindai.
alobi ete bisika oyo azali biso pe ifo zala. Alléluia. Bisika oyo azali biso pe ifo zala. Alors koko bongisa biso esika Yesu akozonga kozwa yo na mokolo yango bien-aimé akozonga. Bible lobi ça mokolo enlèvement akovanda kotelema dans le firmament na likolo et puis bakufi kati na Yesu bakosekwa elongo na bandimi oyo bakoza na bomoi bakosala liboke moko bakonetolama bako se transformer, bakolata incorruptibilité et puis bakomata à la rencontre du Seigneur et ne bakokota na noce de l'agneau ou bakosa na présence en Nzambe pendant 7 ans. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu il y a une place qui t'attend, tu as ta maison au ciel, tu as un logement au ciel, tu as une demeure au ciel. Nzambe sozo kobongisango akozonga. Akozonga na bandeli akozonga balobaka que la vierge sera enceinte ezwaka temps mais vierge azwaka pesé mais abotaka pe babaka komo ya mwana ngo ezala Emmanuel bien-aimé komo ne pesaki Emmanuel babaka kokufa na ekulusu akufa ki pe na ekulusu bien-aimé dans le ciel babaka eta kosekwa ki pe bien-aimé c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je lokola bana nyonso ekokisamaki bilaka na ekokisamaki nazoyebisa ope Yesu akozonga koya kozwa yo. Quatrièmement, quatrième bénéfice, c'est que nous avons un intercesseur. Nous avons un intercesseur. Bien-aimé, Yesu Christu na likolo azali molombi na biso. Azali intercesseur na biso. Moto azali ko intercéder pour na yo. Moto azali ko intercéder pour na ngai. Na Romains chapitre 8 verset 34. Romains 8 verset 34. Bazol batia na Yesu babi bien plus. Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voyez-vous? Balobi, a c'est quoi? Azan loboko na mobile na tata. Puis azali ko intercéder, azali ko sambela, azali ko lomba pour na biso. Biso ba Christ prière pour na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, ozana muto sambela kapona yo. Surtout que dans Ésaïe 53 verset 12, Ésaïe 53 verset 12. Bible dit c'est biso déjà sur la croix, il a intercédé pour le coupable. Il a Bible dit il a intercédé pour les coupables. Comment est-ce qu'il a intercédé? En donnant, il a intercédé. Bien-aimé, il n'a pas simplement intercédé sur la croix, mais aussi bien-aimé na lola na loboko na mobali na tata biske zwami Yesu azo sambela pona yo. Il t'a abikisa yo, il t'a sauvé parfaitement, il veille à ses salis, il intercède pour toi. Makamwe belo mitunaka ekomelanga tendengeni alors que nous avons une situation moko désastreuse, nous avons une situation moko catastrophique où je pouvais pas m'en sortir. Au cas mokati lelo ndenge obima na situation bien-aimé, il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Jésus-Christ, il te voit partout où tu es et il intercède pour toi. Premier intercesseur, nous a pasteur na ote. Premier intercesseur, nous a prophété. Premier intercesseur, nous a maman prophétesse. Premier intercesseur, nous a Jésus-Christ. Parce que yé a intercesseur numéro 1. Nayango, comptons sur son intercession. Comptons sur son intercession. Dans Jean 17, il a fait une grande intercession. Mais aussi, il continue aussi à faire l'intercession. Nous avons un intercesseur. Nous pouvons donc être tranquilles. Ta foi ne sera pas compromise. Ton salut ne sera pas détruit. Parce qu'il y a un intercesseur qui veille sur ces saluts. Rien de mal ne pourra t'arriver à condition que tu continues à persévérer dans le Seigneur. Cinquième avantage et dernier, nous avons Jean chapitre 14 verset 12. Natangi. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus Azoloba, disons cinquième avantage, c'est que toko sala misala ya minene koleka même Yesu.
Pourquoi? Parce que Yesu yemoka laki alobi ete moto azali kondimela ngai akosala lolenge nga na sali alobi akosala makambo minene alobi akosala makambo minene pate po ete nga sikoyo nazali na likolo nazozonga na likolo parce que longtemps nakozonga likolo nakozala intercesseur na bino à côté ya tata na ngai ce qui fait que bino bosala makambo minene koleka ngai bosala makambo minene bien aimé dans le Seigneur tikanga na yebisayo c'est possible tout cela c'est que Jésus avait fait. C'est possible de résister à Koufi, c'est possible de faire des mona, c'est possible de maladie bika, c'est possible tout ça va produire des miracles. C'est possible. Pourquoi cela est possible? Tu connais qu'on reproduit parce que Jésus azali na loboko ya mobali ya tata. Tant que Jésus a kozalaka na loboko ya mobali ya tata, biso to kosalaka bikamu ici, ba Christ ba kosalaka bikamu ici, église kosalaka bikamu ici. Oui. Toko sala yango te po ba mona biso toza bato somo te toko sala yango pona ko lakisa bolingo na Nzambe po ete miracle sale maka ezali manifestation ya bolingo na Nzambe pona bato Nzambe sala ka miracle te pour le miracle mais but à miracle ezali attirer les gens vers Jésus, non pas attirer les gens vers les faiseurs de miracles, non pas attirer les gens vers les pasteurs, mais le but à miracle ezali attirer les gens vers Dieu parce que le miracle c'est la manifestation de l'amour de Dieu envers l'homme, envers l'humanité, et par les miracles, Dieu manifeste la puissance de son amour pour na abenda moto et panaye. Oui, mes frères, comme quand on a monté ça le miracle, oui. Mais moi je parle de miracles authentiques, je parle de miracles d'origine chrétienne. Je ne parle d'origine chrétienne, je ne parle pas de miracles d'origine démoniaque, je parle de miracles d'origine chrétienne. Nous les chrétiens, à cause de Jésus-Christ, à cause de la position où Jésus-Christ à la droite du Père, nous pouvons faire des miracles, nous pouvons faire des grands miracles. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons beaucoup à gagner. Nous avons gagné beaucoup de choses. Tozu litomba est belé. Tozu ba bénéfice est belé. Bozongi na yesu na lola. Position o yesu azwa. Yakova na loboka mobile na tata. Ezali position oyo. Et memeli biso makambo est belé. Bien aimé dans le Seigneur. Si maya yoko yoka mate ya oyo. Et bongi kondimano ezana kimia. Kondimano e vanda. Kangama na yesu. Motaka bolona yesu te. Oza nanzala, oza lobalite, oza lozala mbongo te, eza lozangi mosala, bien aimé, eloko moko kabolona Yesu ezala te, po ete o ezo zela yo, eleki ozali kobika na mosika eza incomparable. Oh frères et sœurs, tika nzamba pambola yo, tokangi misu to bondela. Kolo Yesu, na netoli yo, na kumisi yo, pona tan o pesa kibiso ya kokabola mate ya oyo. To sepeli po ete ascension na yo ezali na litomba ebele pona biso. Merci nkolo okoma avocat na ngai lelo nazali na molobeli na lola, lelo nazali na mosambeli na lola, yo kenda kobongwisela ngai esika o naza si nkolo tango kosilisa kobongwisa esika okoya kozwa ngai. Merci pona molimo mosantu, merci pona makabo nyonso ya molimo mosantu o Nzambe na tondi yo. Tika ete Nzambe kondima na bana na yo, kondima na ngai evanda likola maloba oyo to persevere eloko moko ebungisa biso te kozanga to pe minyoko tinda biso te ya kobungisa kondima. O Nzambe sunga bana na obiska bazali, sunga ngai moko Nzambe po ete libela na libela na kangama na yo, to kangama na yo kino ekozonga biso. Pambola bana na yo nyonso bisika bizwami bango o bayoki mateya oyo na kombo na Yesu. Amen.